tolo na yo na tola yaya pe kutani okipe sentiment mais non bandi kutala niveau ki mutema mabe ya yaya wana apesi aisu ko bimana o aleke mibale asuki no ki pende leng no bienti aisu na o aleke mibale akomi su ko bimana ye ai piso lingi o aleki ye leki penzini o aleki wala da yaya kuna zemi bazo vivre bazo atna ba poche na ye atena bana atambula na poche na bana pu ya mibale pa ko masuna zemi Voilà, bienvenue dans votre émission Lisolo Yambeto, émission moro to pesa rabat ba conseil ya bien to ngara na biso polémique té to ngara na biso bêtise té mais to yora awa pour no pesa bino ba conseil parce que mukilongo marambuze belé. Mukilongo ko la rola mukamam to mona mambuze belé ba réalité mukileze belé alors toujours ba un plus na ba émission to landara na ba conseil to kara ya bien ba to mutazo lo ba ya malamu retenir ya mabetika parce que bazoranyo en tout cas merci na confiance et fidélité pour pesarabis en tout cas vous allez toujours brancher na chaîne bino Nana et Fille et TV en tout cas vous allez jamais décider attendre pour le monter parce que awana Nana et Fille et TV en tout cas ma solo ya bien ba conseil ya bien ba toli ya bien parce que baleki bana ba mama ba papa ba yaya bazo rappeler un plus awa parce que eza chaîne moko ya bien il y a polémique il y a bêtise te buzo baté mais tu auras ara pour na ba conseil vraiment en le l'émission no solo ya mbeto tozo me camper ko solo tozo bete no solo moko ya mawa parce que et puis si passe ma casse eza histoire vraie. Oui, bien que Nathalie femme battante, moi la maman, ayaka na ba histoire ya bien, ayaka na masolo ya bien, to ninga na biso ba buzo baté masolo to betara, et ça la batu par-ci par-là ba zo rappel un piste na bango vraiment, et ça la rakito ko makasi sans plus tarder avant na kota na lisolo. Je dis merci na le bon Dieu parce que y plafond numéro 1 na vient Natacha Boto ça vraiment mon boulot. Je dis bonjour na la patronne na maman Nana et Fille vraiment maman pasteur, maman social, maman oya conseillera moi na maman oya pesa bana batoli azara soka zo mona bana bazo qui erreur non ma fille faut bozonga boy ça la bien ma casse maman de moi Nana et Fille merci na yo bonjour na ba bonne nyonso ya Nana et Fille et TV en tout cas merci na bino merci na famille nanga famille Boto merci l'équipe technique mon Nana et Fille et TV en tout cas on est là toujours boulot donc on sala kara musala vraiment les caméramen en tout cas na bi kozana nga même idée bonjour na yo vraiment tokota kaka na masolon ndenge ezali lisolo ya lelo ezani bandeko eza histoire vraie en tout cas on a besoin de commentaires na bino vraiment s'il vous plaît en tout cas na bonde na kombo ya tata Nzambe tango landi émission yo na no s'abonner te OK ka pesa ba komi s'abonner au cliquer une fois au s'abonner au aimer au commenter au partager kotala ka émission pambate au cause à peine quelque chose moi conseil au commenter dans commentaire vraiment et vous allez quitter comme casse vous allez en vraiment besoin vraiment histoire les années on a elibino vraiment abonné na biso ya Nana et Fille TV et ça nande ko moko mobali aza quelque part avant d'arana baleki na ye baza deux filles maman zate papa zate quand des alaki no yaya azo biso to vandara na yaya na biso azo boko la biso moi classe pas otangisa ba vandaka très bien ba dépendre na yaya na bango ti bazo vanda yaya akomi ko bimana moko akomi mana oya mukolo leka ye barati bazanda kumoko mais yaya komi ko bimana petite sœur na ye propre papa moko
maman moko leki on pandimi na ye vraiment et ça lui passe makasi en tout cas histoire oyo ba char de poule sala kingai Nathan Gabi ah vraiment ba aveuglé yote ki bo moto pina de tozabwe ndekande na tilo femme battante na vandi boye yaya mora ye non nati boye non donc bakomi bon ko bimana yaya bolingo ko donc alongoli ki yaya komi mwasi nanga kuna pe mobali nanga c'est mon mari lolango wapi bandeko petite sœur kuna yebaka na ete bamona ka yaya yeka ndezala nzoka yaya bakomi bako beta na leki papa nde babaki na bolingo tozala nango papa tant na bolingo to ko sala nyonso mwana pa ya raté aye zemi zemanani bana raté zemanani bana raté mwana pe libumu pe ekokolaka kaka ezokolaka yaya tala niveau ki motema mabe vraiment nayebi te ezalaki nini leki oyo yayo boma motiopo moko papa moko oyo obimi après ye pa ye abimi olingi ye ose permettre bosangisa nzoto mpe yo leki yango ofungoli makolo yaya mpe aye tolo na yo na tola yaya mpe ekutani oyoki mpe sentiment mais non bandeko tala niveau ki motema mabe ya yaya wana apesi no oyo liboso zemi ayesu kobima na oyo aleki ya mibale asuki tabi te yo na tondi yo te nayoki pende lengi no bien te ayesu na oyo aleki ya mibale akomi su kobima na ye ayepi su alingi oyo aleki ya leki mpe ndimi bakomi yango kovivre mpe na oyo aleki wana da yaya kuna zemi bazovivre loko aye nzambe azwa ati na baposhe na ye atie na bana atambola na poshe na bana mpo ya mibale mpe akoma so na zemi bandeko epesaki pasi makasi leki ya mibale mpe ntango ayokoma na zemi kaka yaya sente baleki ne mibale oyo tobenga oni kindoki oyo to nini do sentiment oyo amonaki fasilisaka na baleki na ye basi oyo amonaki alula kaka baleki na ye ezala ta oyo camarade te ezala ta mwanani te me baleki no propre mama moko papa moko oparveni kobima na bango donc oki bango mpenza elenge oki bango mpenza sikre makasi ti ozwi tolo na yo osangisi yango na leki na yo ti mpe ozotala ye ti bozosala sentiment wana yo leki yango ya mwasi ti ozotala yaya na yo likolo ya tolo na yo mpe yaya ozotala leki te oyo mpenza nga na se na nga leki na ngai bosali mpe sentiment ngo mpe ti bosilisi mpe bosuki wana te bobidi no fo tobota bandeko eza histoire vraie sikoyo tobenga ngo nini eloko bosoto esalami na famille wana ntango bandeko mama bakoyoka ntango bandeko papa bakoyoka bakoloba nini po secret ata bobombi yango suka ebimaka nango kaka ata bobombi yango 20 ans ekobimaka kaka donc histoire naki nabetela bino yango wana en tout cas esali pasi makasi mina loba nini nakino koto na biso basi bandeko ya basi oyo bozolandanga par-ci par-là balobaka eloko malamu nde okokopie ya mabe bakopiaka te ntango yo leki ya mwasi soit oke kovande pa grand frère na yo
parce que ça arrive et cause que notre tika na famille qui vend pas yaya boy soit na vend pas de comment ya mobali boy soit yaya bala na kena aider ces mecs na ngai tout le monde ba buzo ba bongo mais faut boya carrément ce qui signe au publier au lobalata na miso ba tuke bota la buzo ba yazo proposer mais loba tout me pèse à kilo bande ko basi tout à la facilité hein et puis tout à la rigueur si ba fi wana basaki bandimba bimana yaya na bango bandimba kushina yaya na bango pour gagner nini oki ko vendre pas yaya okomi ko bimana yaya na yo surtout ki ko vendre et pas beau frère na yo okomi ko bimana beau frère na yo ti ye beau frère ngwazo ya pone basaka mibali ti na so simba oki ko vendre pas yaya na beau frère na yo parce que tout le monde a pe ba misu tout le monde a bankambo na ezali leka ki ko vendre pas yaya mais bon bala ya komi ko linga pe accepter ndimi tout le monde to beau frère no bala yaya zoya a proposé linga yo mais kate mouraji wana gangela yi toni loba na yaya ki grandir tala bobo loba mais yo ndimi te na koma na ko bimana mobala yaya tu trouves ça normal bo sota modelo pona nini parce que makambo eze belé makambo oyo eza na bandeko babota pe bango na bango baboti aboti na ndeko na ye eza pe na bato musulem sa boti na papa na ye eza pe na ndeko dem sa boti na oncle ni ezali eza ba malédiction biso moto so benda sans le savoir tant yo sangisi corps na ndeko na so na papa na so na oncle na eza ni malédiction yo ba pasteur ba ba meme kuluzu et comme que oh fallait kana délivrance balien yo moko zo benda ngo sans le savoir et comme ils sont babwe luka huile d'olive salabo mais tant on sait ki bo soto tant on sait ki sentiment non o ebeti eloko no sala ngo un jour et comme la ngandenge nini tant on ro balaka parce que ma bête au salaka il rattrapera biso un jour ma bête au salaka qui tara la 4e génération. Donc ça tout le monde qui est au sel ma bête mom na trouvé dans normal ah et nous non ça nga normal hein pour le mélo mais plus tard l'aime so bali au monde ka makambo be komi kolando mais makambo uti web o zo ibati ma bête mom salaka et comme olanda yo o komi ko sibir l'autre monde ka l'aime so za batuma ba parents mom basa ma bête mom l'aime so ba kufa ba kenda ba boto ba komi ko subir ba conséquences mabwe to ibati mabe auto subir et uti wapi to ibati pas so to mona souffrance to mona et uti wapi source na weza wapi ba makambo nyonso je m'excuse pour qu'on ait ça sala ka mabe moko boye le lobino ndi bokomi ko futango bon mabe kitaka tina 4e génération. Alors, tout le monde mukili, tout le monde a prince malam. Tout le monde mukito a ba principe, tout le monde place on a ça le colo, place on a ça le coloté. Tout le monde ni to sala. Parce que sentiment même absent ba degré mo boité. Pour mutoza la temps on sali kama ba ibate kel kama bi no sala ngo. Un jour, eko zongela ngapeti. Likambo no loba, eloko no sala. To eba te pour la mitan to na sentiment, to la lobité. Yo kende alors ba no robota alors yo mo falo sibi buzo bono sala ki me yo le musunza ba benga yo bana no ba komi ko sibi maka moto mona na mukileze belé eza ebelé o mona mutako musa makam akomusa ba faire to komusa mamobe esimbate ni niso no sala pourquoi esimbate boye nzoka ma bemo ko mama no to papa na sala to koko na salaka tu es ça toujours bolam, tu es ça toujours malam, parce que malam au foot ka malam. Jamais mouton on ça la malam et foot ma bé jamais. Tu
Tant ça bolamu ka kolanda. Tant pose sala mabe, attends le sali mabe, lobo sali mabe ba que un jour ko buka mabe wana sala. Jamais le pondu obuka matembele. Non, on le pondu obuka pondu. On le matembele obuka matembele. Alors, type to que na l'église to senga nzambe orienté ni na salati. Nzambe, je suis innocente ou je suis innocent. Ma be wana bi pese wuta tenga na zalati. Ton pe to ke l'église to kata balien wana. To kata ka nzambe ma be na pese basalanga na zalati. Ba remi na bon pese basalanga na zalati. Alors on a ko sibire loko na yebite. Tant ba vanda ka ba calculer ba sala ba renoter photo sala na zalati. Je suis innocente. Tout kataka balien, tout kataka. Parce que on est balien landa qui kangaka. Balien et réclame ma case. Ils ont blacké. Malobo ka biso batamu kitolo baka. Alors, na vie photo éviter batba lobela biso mabe. Na vie photo éviter batba lobela biso mabe parce que malobo yo mon ka mutabimisi. Yo na olakisa yo lobanga te. Ah eloko salinga nzamba ofuta o. Moto comme déjà regretté mutati ah eloko salinga moni passe wana. Ata lobine mingi te passe na kabimisi ah eloko salinga directement kangi. Parce que mukile sama na liloba. Nzambe tsa kela bangamoni sa kela ona liloba. Kela ma bebelete. Alobaka o esalama pe o esalami. Tout évite à battre le biso ma bête. Tout linga à battre le biso. Ah, nzamba pambola yo. Oui. Ah, aucun deliboso. Oui. Parce que toi muta le belo ma bête qui kanga déjà dans nzoto. Il a dit. Allez, et comme on a tant mobé, comme on bota bambuma nango. Ils ont quoi nzeto loni. Tant que coller comme bimisa bambuma non oui ça bon et puis ma maman peut bosunga biso bana ba maman bo bimisa la biso bana maloba kitoko ba bimisa la biso maloba mabete parce que bino bozo ba maman oboboti biso to bo lobela biso mabe ekangaka biso ba jeune fille to za na ba respect ba parents na biso. Et ça là-bas, film sous maman zo le bel comme ton papa le bel comme ah tikanga. Papa bon tu beni ki tikanga. Bandeko. Faut tout éviter ngo makasi. Tout nga maman ah mwana nzelo kenzamba pambola yo. Okende liboso, nzamba salela yo. Tout nga batba le bel biso maloba bien. Et ça ba bénédiction bazo pesa biso. Tout nga erno so ba le bel biso maloba mabete. Biso ba jeune fille tozoya, ba jeune garçon to linga toujours maloba bien bimara. To ba toujours ko sala bolamu, to ba toujours to za toujours na ba conseil bien. To linga place moto zali to bomi moto. Non que oya opelisa. Parce que na mokili ndi tozabe ata to bito sana mabe biso so ba lekinzela. Un jour to kufa to tika mokili. Muto tika libanga awa. Azate. Parce que ça ba tunso maloba ngana yo tiliwa. Bandeko to kufa to lo barate to zo leta la likoto lo barate. To lo barate jamais to kufi o atemi to senga na bolimbisi ndo ba kenga no tiliwa. Po muto nga kufa lo barate. Botele nzamba sala biso to lalaka. Les exercices mobimbe to yeba ate. Les physique to sala ya liwa. Po to lalaka to yeba eloko te. O yeba te ki ndina zabu na lala na mwana. Ndina zabu na lala na papa, ndina zabu na lala non. Ndina zabu na zakina téléphone to bossa na nyoso. Les physique momanzamba sali sa biso so to yeba ate. Siko mukolo pende ko maketa na yo okei. Tonto lala to bossa na nyoso. Lem se nemi wana mutana lobele ke mabe bossa nié. Siko to mukone ko ga nzamba bino jour no yango okei. Yo muto be ngano tiliwa. Tonto koma liboso wana. Bandeko to éviter mabe na mukili. En tout cas s'il vous plaît. Et le but est que ça qu'on éviter mabe ki non na bangi mutu wana. Te. Non. Non, bangi était. O bangi était. Mo éviter na oye.
tout nga kosala na mabete tout sala na mabete place mabe eza to bongisi place erreur eza to bongisi to koma tina ba dimension mo boete koma kete na rolakisa yo parce que ça na bato musu ba mema bato esika pasi parce que mutu soka mema bokomi tina niveau à l'état mutu ana lingi yote alingi yote alors to éviter to koma tina ba niveau wana te to moni ke likolo tina loboko tina mabe kata ngoko kata ngozwa mbelo kata bote o éviter tike distance to lo bana mabe te tout le bana mabete vraiment donc tout senga nzambe vraiment nzambe nanga orienté nga tambusanga ni nasala te simbanga parce que mutaza parfaite na mukilo azate biso to bata mabe mais to yebara pe bien sûr to za bata mabe mais to yebara pe mukila bato za kitoko mais biso bato nde to za mabe makasi vraiment pona lilo vraiment to suki a ozala ka conseil baba to mutazo lo ba malamu retenir mabe tiki parce que bazoranyo c'était le but qui ngana tacha botni na beta solo naza spécial to naza moyenge beni non to que tona mokini moyenge beni zakaka nzambe zakaka nzambe biso ni soto mekola vraiment na journée to yeba sala toujours bola malamu eleka mabene belé hein malamu vraiment eleka ka mabene belé que non que mabe eleka malgré to bake mokileza ya kai sala ya nzambe pesa na nzambe ya kasi pesa na kai sala. Oui, et ça n'a pas bon, mais tu éviteras ma bien. Tu es bacolona toujours bolam. Na mokito tika ba prince sa malam non que ba prince sa mabe. Et ça va papa musu bazala musu. Tant azana bolengini asala bolam mo belela kufi me bolam wana ba na ba komi ko bénéficier na ngomu na ba o mo kingani ati papa na zaka mutu malam. Maman na ya zaka mutu malapo ni malamu papa sala malamu mama salaka yango bana bakomi kobuka mais tant azala mabe comme to sunete papa ni maman bazaba tu mabe omoni c'est-à-dire que mabe elandaka biso malamu pe elandaka biso so toloni malamu obuka malamu so poloni mabe obuka mabe voilà merci na bande konos balanda ki biso en tout cas émission au début jusqu'à la fin encore merci na binoso merci na confiance pe fidélité bozo pe sa biso en tout cas bon continuer toujours boye bo lemba biso te biso pe to lemba rabino ata mukolo moko te surtout biso bana nzambe to sengaka toujours nzambe orienté biso nzamba diriger biso tongo la mukina tongo nzambe ni nasala te nzambe vraiment tambusanga ekozala kitoko malambo. Là je dis merci na maman de moi maman nana et fille en tout cas merci beaucoup maman pasteur maman rappelle sarabana et conseil non nati boete ma fille boete bongo penza kitoko makasi merci na baboni nyoso ya nana et fille TV en tout cas merci na binoso merci na famille nanga famille boto merci na grand frère à moi, Blanchard Yamboboto depuis quelque part. Merci na petit frère de moi, Ofe Botenda. Merci beaucoup. Merci na Badnos Balingana ou Balingana. Témoin Natacha Boto. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous allez toujours brancher la chaîne Abnou Nana Fie TV. En tout cas, émission solo Yambe tout au plus ça va conseil à Bieza Awa, ba bêtise, tout une émission polémique, tout simba. Toujours au plus ça va conseil malgré ben maman vous allez que ton mouton le babouzo bon na tala ba vie. Ton mutu penda vandi bo penda guerre au senti que ba vie ya malonga mais ton mutu ba mama malamu ba vie penda za la raté mais to e bakaka ni to rosala na ni to kosala en tout cas vous allez toujours brancher vous allez jamais déçu vraiment ngana bino to mona ni mbala ya simala lingara bino mingi yo no s'abonner te au s'abonner au aimer au commenter au partager et vous allez kitoro makas peut-être vous appelle na mutu moza quelque part autant à la émission ou atali penza c'est que monipi azui un plus et vous allez kitoko makas ngana bino to mona ni mbala ya simala lingara bino mingi nzambe a continuer toujours ko batela bino ko pambola bino vraiment to senga nzambe toujours orienté biso to senga nzambe toujours pesa biso makasi to ba ko banga en tout cas c'est vraiment mobulu makasi ngana bino to mona ni mbala ya sima bye.